Maman. Non, Kesho. Tu sais, ce qui est comme un niveau d'avant du sopona yebisa, c'est vraiment de trop. Il y a beaucoup de relation ici la kala et l'autre exaté. Parce que présence n'a pas pourquoi maman zo apuyang. Attends, tu sais combien ton mari est bouleversé? Le jour où je suis venu parler de cette histoire, cette affaire, avec Nalata Kaboué, mon santou, na vie kozelate bakinyo subalinga yo. Moi je suis étonné na ka maman comme le comportement oyo bobo komiti na point ko bisanga ko déjà bobo ngazwa, tu sais retourner le en mal hein. Les gens vont dire que toi tu as poussé ton mari à prendre cette décision. Je te le dirai pas, mais je sais sa décision. Là je garde encore silence. Laisse-moi terminer parce que comment on a moi si la Diane comploté avec maman et bobo et puis n'habitez moi moi c'est la Diane. Qu'est-ce qui ne termine pas? Comment la coup des obéis des aussi là? Ah bon, 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 macam. Bon. Et puis c'est une maman. Ana motema ya bo maman. Asaka neti yende siko mutu ana libala. Maman bokilo na ye aya na ex moko boye. Na dimanche ya solana maman. Tikanga na dimanche na solana maman. Ngai funa solana ye. Na montre maman to na ko bala yo, to na ko bala nani mon santu na yo poser la question. Et puis soki la fille ex soit disons ex wana ya bobo aye awa omona mami bakata za très joyeuse ça vraiment heureuse azo yamba na ba façon moko boye oyo omona ka kingande moi na Diana à cause de ça bobo muto va permettre en aussi soki bobo a yebi réellement c'est mal à moi ex ana droit yo na mutu na ye loko o wana ki bobo muto zo manigancer nyoso arrête omoni et ça rani. Tu sais, quand le problème vous arrive, pendant que vous en avez coupé la bino, vous balana, vous avez pas une idée de parce que moi, quand je dis que vous devez, il faut commencer à souder. Il faut, c'est compliqué. Maman bakata zaka maman mobo avant na balana na mwana na ye. Après ça bo lingo ya bo maman, toujours pembe na ye. Non soutenir rien na nyonso na bimisa ba mbongo na nga balinga ma po kilo ndenye ni. Le monde ne te dira pas merci. Tu sais pourquoi ça il faut comme commissaire Nzambe rendre sort dans l'état. Maman na koma na penaliwa akufa boye. Liwa na yango yo na sacrifice makila na nga. Kozelate mon. Na bimisa makila na nga ndazo vivre za vie bongo za grâce na ngai. Ne pleure pas. Pourquoi comment ça nga po na sali ni na mabe? Tu donnes la place au diable. Pourquoi tu pleures? Dis-toi que les combats commencent maintenant là parce que Babi qui on s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Une intruse moi à côté na kasa foyer na bino. Obingo comprendre à s'ingérer tout d'un coup parce qu'il y a qui avant mais Diane on a comment on est beau au moins incarnation un fétiche bobo notre makambo nyonso pourquoi on doit pas et au moins est-ce dans la boue maman yom to yo kwisa bobo yo so bobo soutenir bobo au kwisa bobo et puis obi combien bobo souffrir obi combien bobo va traumatiser Diane wana asali sena et le romo wana moi je connais dit comment on a Diane Boué maman il y a pas photo parce que il a pas menine bobo ata to bani kala bobo azaka toucher facilement tina maram oza ba fétiche ngana mona moto to bobo buna muta baby ki muta ko timna ba ko tete abeta bobo kwet mais bobo abeta masona c'est dit bobo qui se sont facilement Diane a comprendre qu'il faut à côté partie à maman parce que début de ça qui bien. Maman Léon Linga, tu connais que Balakiyo, na maman place on a tout d'un coup, boum, coup de théâtre. Dès la commune, maman comment s'est plané. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui a fait
que maman comme on bien tout d'un coup comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose de louche. Bien on va garder toujours attitude de danser à 74 qu'on a tué le coyote sur biso sur non, qui pourra l'accepter comme ça? Femme forte, il faut en déyo. Femme sage qui doit bâtir sa maison, ça doit être toi. Tu dois te dire que je dois soutenir mon mari. Dans un moment où il est commis, je ne dois pas les laisser. Je ne dois pas les laisser. Ah, mais non. Laissez-moi gérer cette affaire. Dieu solo là n'a pardon. Il faut na oh ngana nango pour ça ya kimia. Il faut tout télémla. Solana ye a solana maman bango. Il y a Matika ko permettre moi ça na ayaka awa. Nabi ke bobo akompe na kanda. Soit sona maman et qui ne bien dit. Ngam na sona maman. OK, merci. Ngam na sona maman. Comme ça m'a mis sous télé, les diables doivent profiter. Quand il a raté comme ça m'a mis sous. Tout le monde dit à côté à côté là. Bobo na au PC pouvoir. Au PC pouvoir, où est le point? Antoine, attention. Tito sakanela. Oh, le bana nga mutu etikali ya Thompson ou bien mutu ya Nyamani. Tito na le bana bien. Omoni docteur ona alongola ndamu ndamso kelela longo loboko, lobe alongola lokolo, lobi kuna alongola michopo, lobi kuna alongola sex ka bongo muke ka ndengwana. Siko alongola liboko, etikali kota mutu. Na lo bano pesa mo balongola kota mutu yo linga te poani. Pesa mo ba ke longola te. Te. Ngala pesa na kutu pesa yo mbongo awa. Ulubana nga etikala kisoke loko nini. Kutu ulubana nga isiri. Bon, les deux jours, il y a etikali mutu. Etikali mutu na lo bana yo. Na muta bassin. Donc tango osala ngo fo sala malembe. Il ko na basala ya mbala moko. So ko pesi docteur kama ti bibende akodi. Longo tsaka bien. Yo mutu yibisa nga. Na yebisa yo nini? Tanga de pepo na sina leka yango. Tito ko potanga buso bate po so. Ya ko potanga te. Sala mina ganga no ganga makasi. Pesa mbona kende bo mzabwe ko. Tino shibara po. Pesa nga imbongo. Webi question na gangi mwana wa yati. Webi. Kasi vana na kuna vana. Pesa nga mona kende pianga. Vana. Oh. Siko ba ngba lini. Bonjour. Bonjour ya. Boni. Ouais, ça va. Problème. Te tout ça sur le makambo ko shuka ndeni. Makambo. Oh. Yo mutulubi kasi makambo kendela kina nini? Na kendela nini? Pesa mbongo tikali mutu. Pesa nga. Kasi. Na lo ba makasi. Uyana mutu wangu hapo. Na lo ba makasi ayoka. Pesa nga mbongo. Uyana mutu wangu hapo. Mutoni. Te ngombe. Amoni na kwenda baza obuma ngombe ya. Ya kanisa so bisu peto ko ya. Ya na yibisha bakata ya ngumbala moko. Ba ya mulima te. Ngombe bakata bongo te. Ai que ça va. Ça na kweni. Yo ken kujwa. To sasa ma. Si baba si bablo basolo ba ngombe ngana ko kangote. Maman. Ah papa. Na be pisse. D'accord ya. Ah be pisse yo to kusumba oh. Ai la bisuna bi. Ça va kasi. Maman, il a eu la bi. Na ba be pisse au tchana mutu ata. Non, elle a be pisse. Ça va. Non, le besoin mutu. Mutu. Omoni na ko expliquer pela na ese. Ko potam so bodu mbonga salite bo saka nilanga. Uka pesa mbonga salite ndengona. Omona kamano. Ngapela za kamera no so so mengo pela uganga. Ganga. O so somba basi. Vous avez maman au bobo boti biso. Oyebi comment honorer biso étant bana na bino. Biso peut en retour. Na boti bobo na Naomi. Moi, ngana la camarade ya bobo. Ndo boti bobo za robot. Nza mwana. Oza mwana n'est pas maman. Mais na ngaka na solo ka maman. Kana éducation maman pesa nga singa maman nyon surtout appareiller azaka pour na biso maman. Ngina bobo maman. Omoni likambo ya choix na vie maman ils avaient tout un problème surtout ça yango bien te vie ya mutu et zui départ ya trouble na sens ni omoni Diane oui Diane ba sala pena bobo mais bazali susute maman le fait à kozwaka na pona biso magam oyo bobo za so à l'est
en tout cas pour supporter en côté mais na respect ya moi ebisio abina na sola na maman alobi bobo nda lotindi epalanga na sens ni na te mona donc bobo azoko kwa koswa na maman aboti non par respect siko bobo alakisanga nani mwasi nini bobo alakisanga liboso maman yaki diante maman abaka bala diante vie na ba réalité belé réalité ni ba réalité oyo comme na dia na bobo le parce ensemble été maman tout se voiler non maman na ligne tout parce que le passé reste le passé le coup aussi les caca tout à tout ça siko et ça le présent et puis toujours envisager plus loin comment on a futur la besoin de aux mais ça quoi arranger moi non telle la monsieur bobo maman comment on a présence à DNA et ça quoi indisposé aussi longtemps il y a ça moi maman aka otala kayo moko kibobo sana mwasi na ndako mo santu amona rasiko dia na zuya place yo mona tegesa mais ye akipe via mobile naende bavanda awa maman na dia na yela ka mobile neta iranga siko nganga mama ngo ya bobo na na posa diane bazongana bakabwana bangona mosango bongo ni même si ils a bongo démarche ozo memelango na limite qui ko aboutir na quelque chose parce que la présence de Yadienne na katanda ko ça doit toujours indisposer beaucoup mais aussi même moi cinéma makayo moko hein to atayo moko na respire moi na bobo na ebiti na Dienne na pays mo atayo moko démarche mo boss commission ya bo na ebiti parce qu'on peut aux appuis africains na ngapa na franchement maman ndoni na solo franchement ça continue na Dienne faut na solane peut-être comme faut na ibisi makamona parce que on trouve aux normal to bon même bon même hôtel itabisi il na mo sikito moi quand il dit ba dégager na banzila te hein ba cheno balito ite ok na moni to alors se pencher ma maman ngapela comment pesa ngakanda soki ndengo landaka bobo na sima pesa comme $10 ilamba oyo bobo alati lendi azwa pesi maman ozolanda donc soko oye bongo nenga tindi yo po flatter o koloba na ngakeba avec beaucoup de respect na kobeta okanengo za awa na beti ope na beti mama no na beti da tata na yo ok bobo amwana nga mwasi oyo ya bobo eza Diane omoninga nondima nakendeli felo mpo na mwasi oyo bobo ate na ndako nakotikala kolinga te na vi na nga nakotikala kolimbisa te mpo makambo ne nyonso na miso na nga nakoka yango te namona yango esala yanga kaka mabe donc nakoka kosupporte mwana mwasi wana te oyo nga na supportaka eza Diane maman vila eza Diane passé message ki yebaki bobo akomi abu akomi mabu ya ba pensée na ye c'est-à-dire dernier virage de l'homme sur nga na sola na convaincre yo mais le quoi pour bobo yo kangai aibi bobo dans mon colo aibi comment prendre ça il ne peut ça conseil on n'a pas maman merci on a tata non ça l'effort sur les kambo comme biso nda ko na pesa maman conseil mais ko pesa nga conseil te merci yo na conseil o pesa nga te na maman Tu m'écoutes? Je ne me écouter, si, c'est ça, je m'écoute. Nabi boye. Ngambal nanga. Ok. Toyana na biso. Toyana na karamate. Sko to on to yani boye na kangami. Na ndoka sko to na ngevimbi mune. Evimbi penja. Et puis na bassin na pe eye. Desko na anatala na mekana akirat, na meka akirat détrait. Mais sko na pousso bota te pour na 19 ans. Ah, fini. 19 ans, mbala na 22 ans. 19 ans. 19 ans, âge, mbala na 22 ans. Ouais, 19 ans. Et 19 ans, tu as âge. J'ai un problème, on a déjà mangé. On l'a mis, tout ça là, écritage. Écritage. Ok. Tu as fait les mougous? Ouais, mon bel na Mougoula qui ngaï. Tu fais les mougoulis? Je viens de Mougouli. Ça crepita, ça jansas de sang. Voilà. Je suis une femme caviar. Voilà, c'est bien bon. Tu savais, moi, je suis docteur Aïda Boninjoto, c'est notre compagnie aérienne. Voilà, c'est une compagnie aérienne. On est là juste pour les Mougouli et écritage. Ok. Maintenant là. Mais ça, c'est un courtiètage. Oui, ça problème, t'es parce que puis sont des putains, c'est déjà bon, tout ça, si c'est bon, au fond, là.
Eh oui, bah docteur bazawana docteur d'école, docteur yenga bazawana pona ko fungula système là. Mais ngande ce qui est tâche nana ngayendo sala na mwa mbali tipo na ka soni. Mais ça dérange pas. Ngala ozana ngaza kwa aide maçon na bango parce que ngala sala ça c'est pas mes bad. Non, je suis docteur à devenir. Docteur en devenir. Oui, docteur à devenir. Donc c'est ça si c'est bon pour ne pas je vais voir ici parce que pas donc c'est comme ça. Donc il faut les canards. Tu viens là-bas. Voilà, et l'autre ça, il faut payer ça avance. Combien? C'est 2 mois. Seulement 2 mois. 2 mois. Oh, c'est un couillon bâtard, c'est un couillon bâtard. C'est un bâtard, tu as un papa naé. Non, mais papa n'est pourquoi nous sommes adoptés. Papa naé, il n'y a pas de temps. Parce que nous avons 19 ans. Famille n'est pas 19 ans, non, vraiment, il faut correspondre. Mais ça problème. Ah, j'ai la santé, t'es maman. Ça problème, si c'est comme ça, je vais parler avec les autres docteurs. Il y a un montant, les comment pour nous montant pour tout le monde, $500. Eh, maman, c'est ma 2 mois, $500. Bon, c'est 6 mois. Quel est l'hôpital minier de Timbangue pour y en acheter? Il faut qu'on doit faire la mesure de grâce. Maman, c'est solo là. Et là, on peut l'hôpital, moi, c'est qui est renommé, et c'est l'hôpital Simandako. Il y a combien, oui? Simandako, c'est un nina. Maman, na bimisa pe na mwana bru zemina ngaso na zem na ben yo yaka aye na sangi si bon ay na komi ko do de ka kwa so na do pe na bimisi bo so na tam mone le kwa beda chibwe na zongi si kuna asna la che tika ya kuna pesa nga massage pa so na mone le mina bengi so na bimisi bo na tali ka jelo mabe na tena tika na fulu. C'est comme ça, maman. Faut na ko laksope neni yo moko bandolongo la zeni. Ah, ngamu kundo yiba. Yo mo ndo benda ba on boit qui? Ah, oui. On a ce qu'on a payé ça 300 comme ça on a payé avant ça 300. Tu as passé 200 ça na ina onta osala. Pisa no 50. D'abord 50. Pisa no 50. 250 on va voir. On va voir. Mais bah retomber cause à té. Si tu retomber Zala. Retomber Zala. Il y en a tenu. C'est un cancer. Chérie. Tu vas me demander avant de dresser la table. Oh. Pourquoi? C'est bon, c'est ça le problème. On dit à tes pourquoi? Maman, quand tu as un banzelo, tu tambola, beaucoup bimana tongo, bimine umsusu, ou yokuta un anzelo yebiti. Narcisse nous sala bien, na retour na ngaka na ozonga, na été sous un problème, sous pénible. Mona mamani, place ba bimila ou na zui batate. Na simba fringue l'état. Hein? Na tout à mon anamosi. Jésus-Christ. Na ebisio, na ba gangi. Mais gloire à Dieu, nous avons profité, nous avons bon hôpital, mon coin. Ça va, nous soigner, moi, blessé, il faut que tu aies radio, on va t'arrêter ce qui a du choc dans le thorax ou bien comment. Chérie, on va je suis démoralisé, je ne saurais pas appétit à sauter. Je dois me reposer tout petit peu et puis peut-être je vais manger après. D'accord, on a se reposer.
Non, ça la jus n'a mon courant. Non, ça mélange à jus. Seigneur, comme nous ça mélange. Vous êtes belle? Ça va. Vous dites? Nani kasi? Appétit per lisati. Kasi nini appétit zati uza kubela? Ouais kala. Na ye ndengo moni kaka bona ye kokota nyoso yango. Ofani ndengo na mama apona. Vous avez un problème? On a un problème où ils ont préoccupé moi mais ça va. Problème nini? Ba. Papa. Na sumwa mkite na sina robo meloté hein. Na moi mkite ce col sina na za pe na robo meloté. Papa copine na na zala na ye. Petite amie na Cardozo. Papa pimba na yaka ayo mo. Mwana wa yaka wa. Asani. Ana zemi. Siko zemi yango nazwa ki. Usko papa u nasa kuyuka yo. Ibangi singa te. Nasa kuyuka na pusha pona landa yo bien. Aya azana zimi. Yayo? Oui, za ngai. Parce la kana ngai. Zemi na ngai. Na meka osola neto bota boya lingite via mwana mukepa na baba oloba. Asenga na pesi mbongo. Pisaki $300. Pas que le monde s'azemi yango. Bon, non, je suis pas na été puisque linga pena ki otiki na hôpital en oti. Ya senga yi mufa ki osama. Nyonso mwana ki nekunisa te. On a jusque là to benga ni tende sanga mwa inquiétude muke na raisonner problème. Ça dit inquiétude? Na sanga inquiétude. $300. Je m'inquiète. Kanano. $300 yo sala gato jouer. En plus, de okuzungisa zala motamo. OK. Yo sirisaki yango ngana répondre yo. Ngapi na sirisa. Yo répondre. $300 usala kate. Ake kulungula zimi. Otiki ye moko akende et pas yakende kulungula zimi. Yo mukolo zimi na mukolo $300. Okumi wana te. Pona nini binu bana ya Kishasa ya mbola ya lelo buzaba bolole. Nini? Nini? Onga na conseil tu pona nini kuzala na mayele ya mukusi ndengwana. Uza mwana mukuza zoba uza mayele te. Bisu batata na binu tukolaka buite. Place mwana azo kende kulungula zemi yo bimisi mbongo. Kuma wana mona. Yango balubaka na binu les malheurs ne viennent jamais seuls. Il le kusali sans le savoir. Masolo ndiko ngubetela ngango ukubeta. Nafanda wana yuka kwa masolo ya bui. Papa, eza mbaliboso na tia moi 6e. Atinga pression. Na ngana ekomela ngati. Mbongo tuninga sombongo na zuwa. Pila pesa ke namu. Nanda kene utala place wana ya lula azimi. Abi mwa okoma kuni zati. Tuzaki na yi na ebisiki. Nga ninga na molongo lisango tina ese tuzana ndako pana. Tala. Babulikyo. Bazoba. Ba omono kaka kimbinga uzana iloku tena kati. Nana mbongo wana ti. Omona ya kumilio. Ngala ku usala iloko ndingo na te. Na mayele nga kitata na kusala iloko yo salite. Senje. Olulu bani? Non. Olulu ba. Yo ko longo sa bazizi. Ngai mama na bino abuti yo na tikala kolungula izimite. Mama na yo akufi na maladi ya ye moko izaki soki inopine. Ngala lungula izimite. Yo mwana ololanda exemple na ngai soki lolunga. Mwasi pe na buiti ya. Kanga alingiti mwana ngo kiana mwana mukipa na baomba oluba. Kanga Bulik. Na bingi na naiba suite. Ngali ngatutu abi docteur moyena komisa te zamba liboso na kokoto hôpital tina. Kanga na bingi na été papa. Kanga entre nous soit dit tout sur la pena. Nga oyebinga bien camarade ya Bobo, nga na yebio bien ex ya Bobo. Médiane. Mais dans toute chose il y a un début et une fin. Pour na yo na Bobo makambo ici là. Yo moko siko de yo moko. Tango kende kuna na ideni. Bazo mo centre babi mise na ndako wana yo kota.
Elo temselinga. Elo fera temselanga. Yo bana to boya yo ici ça c'est temsel. Oh mais yo bobo mtaboya nga oche yo lokwa na yo. Kasi nga pela susanga yo te. Nga yo to bini elo ni bobo boya yo. So yo insiste ngo lelo de o kena ko sani. Ok, on a dit. Non, bataille camarade ya bobo. Tant que nani. Maman bobo kuto pa takana ketina ndako. Boso camarade bobo. Moi ça sonité. Na niveau na yo, so pena ke yo nozala olongoli. Maman, tchana. Zo soni. Omoni na vie. On a la soni ndenda linga mobile nanga ina linga kae. Yo linga bobo. Oui, na linga kae. Mais o bang sanga makasi. Ngai na ebisa wa. Ok, na super bobo te. Soko za mama bobo ndo pekisa ke na kesu te wana okete. Te ko za mama bobo te. Mama famille na ete na kokende kesho na yebisa yo. Obangi singa eh. O moi ça sonne de yo tula. Yo tula ba bengo na te. O ba benga. Na ko sa boya yo. Na ko sa boya super mutu abali mosne. Ocho mabulu na kisi. Bona yo. Ngena mona bobo. Yo ko banga kisi, yo banga kisi na niveau na no chima tsela na miso banga kisi. Ona banga kisi na ndeni. Likamu ko ma simba kisi likamu kete oui nana kisi. Eza pasi. Nana kisi. Ya pasi. La kisi bobo pe kisi zoka ete na yebe bana to to. O chema mambo na kisi. O chema mambo na kisi. Na bien, j'ai pris cette courage. Au moins courage na siko. Le courage je courage en motin. Na comprendre courage en ozuité. Na comprendre yo. Obanga kisi. C'est contenter na baba $50 pesa kuna. Vanda mama, vanda. Wana kamale bo. Wala adalinga pla bo pour les mains. Tene ko le bo. Yo ko pocha. E ko sena soni. Yo ne o ka sonité. O ka sonité. Na tine lo bani. Mama. Et puis franchement, o komi démodé. O komi démodé. Ba pale o balongo la bilamba. Yo ko telikam na bango. Bon, yeso mo sani balata bilamba. Yo na balongo balata bilamba. Wa mo ta sonité. O garder na patito no garder ba 74 na ba il y a un t-shirt qu'on a comme ça et puis il y aura national na bobo hein yimo mo bobo atalaku interpréter mon bosolé non yoka il faut interpréter national bobo c'est na blinga moi na ba loki et tout nga na ba loki et pour na tuna yo o comprendre ba loki to ba loki ba loki ngate na conscience na lingara bobo makasi mobile na nga so yena o lingo to boso yo swale manque de Dieu. Appétit vient manger. Ça veut dire que vous avez dit appétit on est sila qui déjà. Yo bo wa sanza yonde. On a vomissant. On a vomissant. On quoi moi c'est bon. Mais là nous sommes au tika mon. Na lingina lo bla moninga na ngai tika ye. Tika ye. Tika ye. Ngai no zana. Na pema papa. Pour mi so pema. Na ya soki. Na linga mobile nanga. Lokoza famille était attends lobi on mati okela RTC osali ba bandera pour mati publier yo to publier yo musala to publier yo bon moi ça sonne quel Facebook yo ba ba na ba cha ba na même sur journée non sur la soirée non là tu pour non na ko na pour ko lobi là on le monter on moi ça sonne on dit ndokite bo mo o tuli to nengo on ata ya kilelo penza na linga ke ata lelo ko omoni lelo na ndenge évolution technologie basi ne ba comprendre makambo faut comprendre jo alingi nenga ité ngana et puis na biso maman o kizu mi bali bebe ba otuna na bango bale ba otuna bango yesko ba guna nga so guna fait correspondre yeba ndima yo na kolobisa mingi so oti mo sa to tranquillité moi yo na obisa mama pato mama miso mo sa to ba ko mo kabelo mbongo na obege na yo obetanga tesisa maloba silisa maloba silisa maloba o se réserver ni na biso da bien bati maloba lokola bilamba bakota makamna yo na Jezabel yo et puis côté la bien bana ba comme ya côté cimetière eta bino o ta facile aussi ba kisi et tu maman na kisi to bobo na mona bobo nda kwisa nda coup de tête mutuku ta bota ya bimisa ya awa azondi mangana kota nda to ko maman qui ça on a spirituellement au sojuer o yo za incarnation fétiche merci na non mon problème plus bien kende ta moi si oyo oyo mo ba sa weka azondi mawa cha moi mbali kindoki te batu bwana oklika muni kindoki mais batu fala ba kena so to po nini mo sa soni na kama ba oye na mingi oloba mais fona mona mo mbala loba lokwa yo te o bien na yeba kona quelque chose na ba uzaka timide évolution na sisi no te na au moins temps na midi il faut la bailler sur ngo ba tu vois sanga boponi il faut nga mna garçon na baye poni alwa mingi parce qu'on a bien mingi ils debi non ça continue na ba midi tina soir il veut dire qui tongo midi poko tongo midi ba foutu bien ba foutu Mungu wangu wasi sanga badoko ebonga pe na otika bobo na ebisio mama
Et au kam sanga missionnaire ne naza boy na la lité salinga passe nazo banga bakokanga mobile nanga bakosala e mabe a tout moi quand ya boya moi si maman mona bato moi petite fille ndenga expliquer ngai ndina za boy prière na komi kaka à toutes les moi na bima ça sortit bien à tous les côtés ndenga c'est une explication à tout ces cas na prince moreza côté terrain bandala terrain moreza sur 5 à 5 côté à Libosoa na prince wana oui que mobile soit comme tricher moi si on lukaka ba piste il a venu on a bimela na film on tout miki bu pembe na mona il ba deux photos terrain karata il expliquer au terrain so virer ka vina ba fille wana qu'est-ce na prince wana quel petit boulevard mon prince boy mki to bien on ba petit boulevard wana qu'est-ce que ça l'accident ça moi on va dans l'hôpital. Ah ça c'est qu'on hôpital. Parce que d'après yo ce que yo ndimi penda ba yo ko so mensonge. A luka ba tinela kutana na mwasi wana. Point ba meme ko hôpital pour prendre sika tuti. Au moins ba jeter on na salle. Oyo mino ba se mabala bo hambe. Bo la misu gâté Moi ça li bala tchadjin. O tie parfois tie mon nino. Les kanzela mbanda no zala ga mona puis yo ke mbanda pa leki. Faut que l'hôpital on a pas pamba. Au moins na ka oboya. Yebse ka ke no que l'hôpital ko tala mona o ga ba non. J'arrange la situation. Au contrôle. Obi kena bimi kizengi mimi obi kena obi makizengi obi ki mtu yo la msanga obi ke place ozo expliquer wana eza place ya tout monde na mona élève ni pas ba bien non c'est ka kosinenga na mona ya rasute pour maman na ba salo ngonde na ko kangote mama balobi mama mimi ko kasa te kaka muto bimine libu moko ndi azande konao okokuta la pena mutu musu na nzela na avenir asunyo ta kolekata o kwa koza ndeko na yo na kasa ki nazali na famille te na zanga moko mais Mimi tu es ma sœur Mimi merci yo ne mabeno sita o na peso quelque chose aujourd'hui je prends pas on se voit vanda ko Mimi vanda so na sungyo te na osuma nani yaka nanu kobo ya depo ozaka na ngai Mimi yaka te je gère yaka nan o sunga no suna loba nesko ndenge ni yo lobi nanga makambo tiki nga siko no loba ne po ngafuna mona mwana wana o ya tuti pona kotika makambo ko ete Mimi ngana na kata ndako yo za lokwa misu na ngai matériel so na mo balancer le confort au monde fin du monde. Ok, les bandes de biso ba iki to kufite to zakaka ngate sikunya so bolo banga po bimisa mbongo wana ekende na hôpital. Moi je gère siko mbongo wana occupé les familles moi si wana Mimi o laksanga ndaka ba fi wana o laksanga ndaka ba fi wana ponga mona ndende na ko ile biso na musika venir ngwana yo mokuti ulukika ye comment mamichu yo kama komo mosi mamichu yo mamisa amta ba eme o kaka lobi achite na Mimi ngane na oboya so ayelinga na oboya ngana ba fiwa beta musinjo te Mimi yo kama koma mamisa mamichu bakoma kala obasi ko ba maele Mimi na bien obi otika ngana tika la bien kolela raté yo lo no yebisonde yo pa bino basa pembo ane ba fia posa nzoto nde Yatini. Eu como você está de bala. Na carisma, pouquinho munhango. Mas como na carisma você uma bala? Ou na balite. Põe papá bobo. Ah, ça bien, bon, ça bien. Bonjour. Non, ça va? On est la chambre. Elle est dans la chambre. Ah, moi aussi, tu es merci. Eu capito, ça va eu faire la réunion à. C'est réunion dans la famille na ngati. Aí eu tava isso cara. Mais ça peut quand même bien raison. On y va réunion moi qui. Va bien. Comment va dans ma vie na WhatsApp quoi? N'est pas combien de Jusqu'au tout soit destiné, tout soit si madame que comme tout la gana, on va monter chance. Oui, bah. Attends, c'est tout maman bakata. Maman va bien, maman réunir kaka. Maman boy coco là. Maman tient sur le bas. Il est na mona. Yo de to ko bela. Oh, maman na mle ya. Maman na nga. To ba maman bakata. Bakata na zo nguduna. Il pas boy ko nuna. Biso to neto za bolite contre la vieillesse. Maman na bino en biso to za biso na. Comme na za na ngana no boy, bolingo ko bisa mo bange. Maman na ngalo bosa nana. Uba ba lobenga nga koko. Uba nga koko. Oso mo sata bosi wa bengo ka koko. Tena ofekisa bango. Babe on est. Abi opekisa bango. Babe ko benga nga koko te. Babe bengo nani? Te, babe nga mami te, tantine. Maman. Oui. On nous commence à me confuser C'est comme maman tante copine.
Le bien est à même. Maman pasa. Pasa tout ça biso bien. Mais ota bokilo nanga lokwa pe na kuti ete. Azata bimi vraiment tango. Eh papa bobo, ata ko yakota biso te. Na yo bokata makoko. Maman. Oui. C'est bien te. Maman na sina bali na lisu na droit na ndako note. Na ko kipiko bando yaka kuna pamba pamba tina na bali. Maman. Ya kaka, naza besoin peso ba conseil, sino belo makamususu ndenye ko vana libena ko ya ulobelo ngwa te. Est-ce que nous devons miso yana omi ce que le conseil libana opesa na miso na yo. Je ne peux se conseil mangwa libana. Foya kunat. Na bien Naomi. Maman bando opesa nga conseil avant na yeba mbala. Eza maman c'est la coulisse. Maman yo opesa nga conseil tongo na komi na ba monde mambo bolingo. Maman yo opesa nga conseil avant na bala. Maman opesa nga conseil ngozolo ndanga tina ndoka libala. Ezala ka bon. Maman lingi yo. Conseil maman na mwana. Esila ate. Esila. Yo comme on est au bali bonde tu viens suki kala libala. Ate amo ne te koki. Est-ce que yo sokutana ba mbongo ya libala? Komba mususu ezana kata libala au hotel. Okutana makambo ya Eh popi mpo bien conseil. E popi nango. O il y aura ka kai. Popi no za mayele, ko mone pona boete. Oyo ebise le labite Si on fait conseil faut ko yo kaka. C'est quoi le Popi toke la biso. Te maman tika na ndeki na ngopia conseil loba ya Ya ka mabushi na ndako. Elle est liée. Et ça linga bien na comprendre. Kata mbote. Et puis na comprendre maman. Bongo eleni. Maman tout ça. C'est que non. Tu vas nanu.